Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, nous soit des shows Denar TV, merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es surtout partagé ensemble les cacanettes sur la Ranabino, cette fois-ci la République démocratique du Congo. Image du jour, papa, maman, Simba, Nabokebi. Naena moun sabino, accident moko et salamaki na République démocratique du Congo, panabiso na Kinshasa. Sauf que accident oyo nzamba sali grâce ba papa na ba mama nyonso bazali na kati ya yasi wana babiki. C'est-à-dire camion ekwei de côté bato bazaki na kati ba papa na ba mama. Mais papa moko aza wana a risqué soka azwaki chance te camion wana ngaki finaye. C'est-à-dire ya ye histoire ngai sukela awa. Nazo lakso vidéo otala omona ndenge leki elo oni na olingana bakisa likolo wana papa mama Simba na Bokebi omoni tobandi kokoma na fin d'année kolongwa na ane ya kala oyo toza nango po tokende kota na ane ya sika oyo tozokende kota ba problème ezalaka ebele partout na mokili mobimba ba problème ezalaka ebele, c'est-à-dire ces derniers temps eza batin ya kotelema na prière. Sans la prière on est zéro. C'est-à-dire il faut beaucoup prier. Eza ba effet moko eza naturel au monde. Ceux qui ont tout traversé l'ancienne année vers la nouvelle année ou nouvel an, ba problème ezalaka ebele, diable azalaka risé. Tolanda vidéo au mona makambo leki après tozonga na développement. Tolandi. Atombolande Nzambelanga batu baza kuna Nzambelanga yokela bango mawa bazela te afili batu babazonga na kati papa na zoki mabe akweya mama nakosote te olala mama na babenda ye Nzambe babimisa papa na osene babimisa papa na te batomoni mutu babimisa bato ana se papa na mutu akovo Nzambe na ngai ifo balalisa mutuka na babimisa bato baana se nano bato tu baana se babimisa bango papa bato mukolo bongo akokweya lisusu kokitisa te azonga na kati elala ezalaka nini na bashofer oyo Dieu merci, il n'y a pas de mots. Donc voilà, Dieu merci, Nzamba sali grâce muta kufite, bango tout, babimi sain et sauf, muta kufite, chance mais chose grave. Papa moko azaki na se, na ibite suko mona ki ezana l'actionner ba bendi papa wana na se. Papa wana nda ngaka zwa vraiment chance te ya kozala. Awa, tobandi awa. Tala na se ya voiture, en fait comme lango yas pas la voiture. Tala na se ya yasi wana okomona ndenge bazobimisa papa wana na se. Donc papa wana soka azwaki chance te, voiture wana ngaki broyer ye. Angara zala vraiment comment dirais-je, angara kata na penda mike donc ye angara zwa chance te. Landa vidéo tala papa mo ba obenda na se wana. Voilà, ye wana moni ye wana ba obenda na se na baninga. Donc ye penda nda angara zwa chance te ya kobika landa otala. Oh là là.
ye nzambe. Donc gloire à Dieu. Abimisa papa na enseigné. Dieu merci, il n'y a pas de mort. Dieu merci. Donc voilà, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Mutumo wa kufite, bango tu babimi c'est un sauf vivant. Donc nzamba zui lokumu po atikala na lokumu. Donc merci au tuenga le bango wana. Toza na fin d'année yaya mi batela. Bien que bisika tozali, mutuna mutayi bisika zali. Yo mi batela kaka po na suka ya ane. Ba problème ezalaka ebele. Donc merci tolinga ki to laksabino premièrement image oyo avant to kotsa ba émission na biso. Tozanga raté ba image des jours, ba image du jour RDC. Yango tolinga ki to laksabino bomona na kati ya bandako. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, by Michel Zakoya. Ciao.